kita mbutu mbutu na niveau moko pas possible mbutu mbutu makambo ya somo ka ndenge ebele ya bato bamitunaka eske ezalaka mpenza ya solo na Congo na biso basala nzambe ya solo bazalaka parce que tokomi komona lelo basala nzambe ebele bakomi kobenga bango bapasteur baprophète. Pourquoi? Parce que bayebi ke ntango na okendo teya bato bakoya bakotia mwa mabonza na bango mabonza wana ekosunga nga nafuta ndaku nafutela bana classe nasomba mituka ka ndenge bomona bapasteur na biso ebele ya Congo bakomi lelo mituka matakita na osala mwa makambo na nga vi na ngai ekobonga na kopesa prophétie wana soki ekokisami bato bakobandondimela nga bato mosusu bakobandopesa nga bamapango bato mosusu bakobandopesa nga bambongo bato mosusu kutu na bavoyage kozala pamba yango sikoyo ebele ya bakongolais ebele ya bato bakomi komituna eske eza vraiment ya solo na Congo na biso basala nzambe mpenza ya solo bazali to basala nzambe bakomi na bango kaka ya lokuta to bakomi na bango basala nzambe kaka tika kaka nasala mosala parce que fin du mois na kofutama parce que bandimi bakotia mabonza parce que mabonza wana ekosunga nga nasala mwa makambo na nga bandeko na nga kande boyebi chaîne na biso eza kisongi officiel tant tobetaka masolo kisongi officiel déjà bino moko boyebi ka kombo ya kisongi donc eza kisongi matakita olinga na yo te awa kisongi bandeko na nga sans cesse donc ezalaka kisongi moko na cadre moko ya kitoko ata bato mosusu balobaka keno est-ce que kisongi ya cadre ya kitoko ezalaka oui ya biso ezalaka cadre moko ya kitoko lelo kisongi na biso eye na pasteur na biso Marcelo Tunasi bandeko na nga ka ndenge boyebi après liwa ya mwasi na ye qui est Maman Blanche qui d'ailleurs nous disons que son âme repose en paix makambo ezoyaka kaka Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka, moi sensibilisation na système moko kitoko, moi sensibilisation moko na cadre bien. Kandenge boyebi Gavker ayeli biso ba solution moko bien, Gavker ayeli biso ba makambo moko kitoko, Gavker aye pona lobiko na biso. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana Gavker bandeko nanga solution mata kita na système moko ya bien. Yo mutozo belaka tension, yo mutozo belaka o mukongo salaka yo pasi. Côté mosusu bandeko nanga surtout côté ya ba papa, omoni ke mama akomi koloba loba mingi mikolo yo. Benga Gavker aya kosunga yo. Na boy nanga libale kufa. Na boy nanga ke mwasi na yo abando bimaka libanda kolukaka bana mike.
ekozala malamu mingi de ton côté papa benga Gave Cœur asungaka yo na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et surtout cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel, bienvenue na balandi nyonso ya sika, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na bino nyonso bolingaka déjà mama na bino mama Inès. Donc lelo toye na système ya Kisongi Songi officiel, quand ndenge toyaka bino moko boyebi Kisongi Songi matakita. Je sais que la plupart des gens balela na bango Kisongi Songi. Donc soki olingaka na Kisongi Songi te yo moko kaka na système a bien biso to sala na biso Kisongi Songi tokoboya pete na ndenge moko ya kitoko. La famille lelo oyo na ye penza na ye moko papa na biso Marcelo Tunasi ebele ya batu toyebi ye, ebele ya batu tolanda te ya pasteur Marcelo nga kutu da bando sala ba dimanche mosusu soki na okende église te omona kaka na koti na YouTube na komika na la compassion bandeko nango omona taba mateya moko ya kala na komi nanga kolanda na lingaka mingi ba mateya pasteur Marcelo, mingi ba mateya mama na biso Joël Kabasili na ba mateya papa na biso pasteur c'est qui pasteur de la foi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation kande bomo na bandeko nanga ba mapango ya koteka yango yo ba mapango ya kosomba vraiment yango yo to sombela bana na biso ba mapango la famille yango yo ka $350 ya pamba ozana mwa lupango biso totalela ka bana futur ya bana na yo ezala nango assuré et ozala bien bana na yo bazana mwa bisika kovanda bana na yo bazana mwa bisika ya kolala ekozala malamu mingi na boyi nanga lobi to après lobi okufi bakomi kotuna bana na bino bana siko bo kende wapi tozana bisika okende te papa batikela biso ka mbetu batikela biso ka banzungu batikela biso ka bakiti mais place à kola les ate et vous allez pas si peu mawa surtout ceux qui bayebi ke bino papa na mama bolata ka bino papa na mama ba voyage matakita sombela bana na bino ba mapango yango na pesi ba félicitations mingi na yemoko mama lisimpito moi c'est makasi ceux qui lobela basi ya makasi mama na biso lisimpito moi c'est makasi o wapi na système moko ya bien voilà. La famille na lelo na pasteur Marcelo Tunasi. Ebele abato toti kolanda mbutu oyo euti koleka après ko zonga na ye parce que après ko kunda mwasi na ye ki mama Blanche papa na biso Marcelo Tunasi akendaki na Barcelone yaki ko sala keno akendaki na États-Unis ale na ko zonga na ye mateya eke zongi. Dans la plupart ya mateya na ye mingi azolobelaka liwa ya mwasi na ye c'est qui est normal parce que mutu nyonso soki akufeli au bandolobelaka bongo oyo nanu et attiraki vraiment attention nanga izalaki tango alobaki sur la plupart ya mibali ebele bazalaka soki mwasi akufi après 1 mois 2 mois 3 mois mona mobala abali mais pona ye ayebi nanu te. Déjà internet eninganaki ebele abatu déjà balobi soki mobala komi koloba bongo c'est que déjà
eza na moto. Bon, lelo na obeta lisolo wana te parce que namoni ebele bato basi babetela yango lisolo. Na boy kokota na kisongi na biso kuna na kati. Mais eloko na oya ko betela yango lisolo lelo eza makambo ya papa na biso Francis Tato. Déjà tomona ki ba photo na bango kala. Ya prophète Francis Tato na pasteur Marcelo Tunasi. Bakangisa ba photo na bango. Tina libala liboso ya papa na biso Joël Francis Tato. Pasteur Marcelo azalaki. Azalaki na mwasi na ye. Alors, ebele ya bato tongo bayaki komona deuxième libala après divorce ya pasteur Francis Tato, deuxième libala ya pasteur Marcelo et ya pasteur plutôt ya prophète Francis Tato. Bamonaki pasteur Marcelo te na mwasi na ye. Déjà bato ebele babando loba. La plupart des gens d'ailleurs disaient que bazo solo la te parce que mwasi wana il paraît que ba pasteur Marcelo nde balingaki mwasi wana comme ba divorcé yango ba pasteur Marcelo balingaka lisusu frère na biso Francis Tato. Bato mosusu kutu baya balobi te problème ezake pasteur Marcelo asambelaka nzambe a solo. Papa na biso Francis Tato akoti nde bikota kota yango division ya makasi eye. Bon, tobando landa kaka, tobando landa. Et yaki kosala que na bata moko landa moi prédication prédication ya mosusu pasteur Marcelo atei. Faut comprendre que non jeton oyo babwaki li pasteur moko boye to prophète moko boye. Et mosusu soki pe olandi prédication ya prophète Francis Tato to na ba page na bango o bakomaka. Omona que non na kokoma oya komi eza jeton abwaki li mutu tel. Mais tozalaki vraiment surtraité parce que toyebi ke baza basala nzambe est-ce que bakoki kobanda makambo ba jeton na mateya. Tobando kotango penza na mozindo te. Mais après kozonga pasteur Marcelo, quand ndenge balobaka parfois le malheur est bon. La famille na sepeli te na liwa ya mama na biso Blanche, mais ezaka koloba parce que tango toye komona Maman Blanche akufi, toye komona pe réconciliation directement il y a pasteur Marcelo Tunasi na prophète Francis Tato. Réconciliation na bango ezate ke pasteur Francis Tato abengaki pasteur Marcelo pona kopesa ba condoléances te. Mais réconciliation na bango esalama na page ya Facebook. Tango pasteur Marcelo a publiaki officiellement liwa ya mwasi na ye. Batu belé basala commentaire, toyaki komona pe commentaire ya prophète Francis Tato. Na commentaire wana directement pasteur Marcelo a répondraki. Donc andimaki ba message oyo ndeko na biso to frère na biso to prophète na biso Francis Tato atindaki. Kaka na même commentaire toyaki komona prophète Francis Tato ayaki kokomaki non nazoya na kin. Mais Dieu est bon. Et yaki kosala ke ka jour a condamné jour prophète Francis Tato akomaki na kin. Vu que zaki na ba complication pour azwa ba mikanda na ye pour que a atterrir kin ba ya kokunda Maman Blanche. Et à partir de ça bakoma kozongela kosurula jusqu'à ce que matange silaki prophète Francis Tato azongaki. Tango pasteur Marcelo Tunasi akendaki Barcelone aye kokota pe États-Unis. Siko na États-Unis wana nde bakendaki lisusu kosala rencontre ya ye na prophète Francis Tato, relation na bango ezongi. Tango ye kozonga pasteur Marcelo Tunasi aye kozonga na église. Aye kozonga na église na bango, la compassion comme côté ya kandenge mutu nyonso ateyaka. Alors
nde ye moko akomi kobimisa vérité ke ezalaki na mateya mosusu abandi obwakela prophète Francis Tatou jeton ye moko eza te ke no ngande na ye awa te naboyaki kotiela bino mateya wana te vu que naza déjà na audio ya bato na tia ebele faut tolandela pe mosala YouTube il faut kolandelaka bibeko parce que soki na olandela te bandeko na nga ozala mwa pasi pe mawa na kote na nga ye moko na mateya na ye alobi eza na prédication mosusu abandaki kobwakela prophète Francis Tatou jeton mais lelo oyo prière ya mwasi na ye ya Maman Blanche à chaque fois ezalaki ke Pasteur Marcelo na le prophète Francis Tatou se réconcilier mais eye kosala ke réconciliation na bango eye kosalema na liwa ya mama na biso Blanche yango Pasteur na biso Marcelo aye koloba no ndenge tokomi boye na kozala lisusu na temps wana te ya kobwaka jeton soki na moni mabe epai ya frère na nga ndeko na nga na okende directement koyebisa ye ye pe soki amoni mabe akoya koyebisa nga yango bandeko na nga ka ndenge bakongole ebele balobaka na Congo na biso eske basala nzambe bazali parce que toyebi ke na chair soki déjà moto amati na chair moto azoteya oteya c'est le Saint-Esprit qui parle siko tango ekomaki ka ndenge prophète papa na biso plutôt pasteur Marcelo Tunasi alobi ka bando bwaka jeton c'était le Saint-Esprit to ezalaka ye moko nde ateyaka sikoyo ya kokamwa eza ke bato ebele bakomi na bango kobanga donc bamate ebele ateyaka ezalaka nde jeton ateyaka te ke no bato bazongela nzambe ye azoteya na ye mpona kobwakela bato jeton donc bamateya mosusu abwakelaka mpe bapaster mosusu jeton eosala pasi bapaster akilelo tobongisa ntango tomataka chere ata soki oza na baproblème na ndeko mosusu ya pasteur ekozala malamu soki bobwakela na jeton bobwakelanaka jeton na bastati na WhatsApp na bino mais ezala teke na chere bo bando bwakelaka bato jeton yango bomona bato mosusu ata soki ake église bazobongama te omona mutu penza oyebi ke chaque dimanche akendaka église mais makambo makasi makambo mabe esalaka pasi nazoya awa mpona kojuge mutu te kande boyebi chaîne na biso eza chaîne ya kisongisongi donc bamakambo mosusu bandeko na nga il faut tolobaka parce que lobi to après lobi nzambe akobengisa biso na jugement ka ndenge bateyaka biso sikoyo imagine soki nzambe lelo abengisi biso na jugement tokokende oloba nini bino bapasteur bozobwakela baninga mosusu jeton bokoteya babiso awa nini tobongisa eza biaka nde toyoki pasteur na biso Marcelo alobi makambo jeton mais tosenga na pasteur Marcelo babiloko ya jeton wana etika il faut botika ngo eza lisusu bien te nzambe alingaka jeton te yo moko deja oteyaka biso bamakambo ebele nzambe alingaka oyo te nzambe alingaka oyo te mais toyebi ke na oyo nyonso bopesaka biso na babible eza na makambo mpe ya jeton oyo nzambe alingaka te soki ndeko na yo asali yo mabe bokende koarrange ezalaka bongo yango bayebisaka biso ke soki oza na problème na moto kokende otia mabonza na yo te batiaka mabonza soki oyebi ke naza na problème na motu te wana nde okende otia mabonza okoki jamais kokende otia mabonza aussi longtemps ke oza na problème na bato ekozala penza bien te tiaka mabonza soki oyebi ke na motema na nga naza pepele naza na likambo na motu te ekozala bien